ezalaki awa to mai ezalaki kolekela awa te kande bozomona boye na kanisi oyo eza TV za radio te bilili ezomonisama awa nyonso bandako na bandako ezalaki awa bandako na bandako oyo nyonso ezalaki balabala euti likolo pe kati si boye me sibitima kaka ndenge mbula ane ebetaki ensande esalemaki bato bakufaki toza na pasi lokola toza boye bino bamukunzi pardon bokanisi na biso na makambo nyonso tu boyaka kufirme kaka kasi nano tomoni eloko ya malunga te ti lelo tolalaka na ndako bavoisin ndako nyonso papa soko koti esalasala banzela siko tobanga kolala na kati ya ndako pardon bino bakonzi bokanisi na biso tolembi pe bapromesa yango na banzala na kolala place mabe donc tala kaka tolembi alo totalela kaka nzambe soki okosala ndenge nini bobandako oyo tikali ya bafante ya makasi bamire mosusu mpe ekwei bafante ya makasi tokoma kolala mpo bavoisin na ngambo wana tolalaka kuna mpo bavoisin mpo place akokende eza te aleminga na kopesa foti na basali ya grand travaux nini parce que bango nde baza bamiyibi tina biso eza boye omo libulu lokola epanzani boye bakonzi baya bakunda libulu basala kaka terrasse awa tina mai bamapanga bato ezalaka awa tu oyo bamapanga nyonso ezalaka awa ekenda na mbula donc au moins combien de parcelles ezalaki awa eza ebele so totia awa presque 2 parcelles awa so toti awa tina mopepe kuna ça fait 8 parcelles edali seke awa baélection yango ezoya lobi bokoya ovotenga biso badepute nyonso tu tovota koto tozomona bango te tozomona bango te baya awa ke ono nini boye ezali awa boye eloko moko te ale siko bozoloba na biso bovote bango toza suna mposa ovote bango te oui ngande fona loba nakoloba bayoka parce que eloko esalemi boye eza moto te meza mai wana eza mutu te ayaki asopi yango meza mai ya mbula ane insandi ane ezalaki créé à partir misala grand travaux azosalisa na prince misala mabe basalisaki na makadami kuna nde yango baterase ya makadami ya route nationale numéro 1 tala mwa terase lokola terase ya aveni yango nde esalaki mai edebordaki elekaki mingi pression mai elekaki mingi baterase wana ekokaki kosiporte charge ya mai wana tende yango monikeno edebordaki créaki insandi nde makambo nyonso nde yaki vidi te ezalaki bandako wana nyonso ekenda na bato na babiloko tu bakenda bakufa yango yomonike esiko etikali boye yango toza na posa ke leta abongisela biso place mpo bandako oyo ekendaki bandako abatesa nini ezonga parce que bandako okende perte bato bakufi awa bapesaki bambongo bazoki ba 3000 na moto moko bato bakundaka wana siko bato batikali viva tina lelo oyo eloko moko malenge ezomonana te oyo musala oyo eza musala ekolia temps ebele te na gouvernement mpo nayebi te combien oyo ekolia bambongo kuta ebelebele ya minene bambongo ezobima mais awa mwa musala muke tala bapopulation nyonso ezovanda koto bazopenir kotambola makolo mpo bobima matadiki bala bozwa transport bokende Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Nazongimela kaka patience ngai motema dukuduku mpona kolinga ye ngai motema nyamunyamu mpona kolobe ye aleka mema ngai mobimba tu Joël Hélène Mwanza ata
Nganzi ekota na mosuni mboye te. Peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye. Nameli masanga te kasi nazolangwa ye. Pour l'amour ya Johnson Ketoe I love Romy Morgan full boss. Etika kasili ekota na suki ya moto a moto. Yokota nga motema vraiment yeso indaye. Bilivu muka Tongo okwa kutuwa mona ya kupia nimenga. Teli selinga bolingo na komi mpena kolia. Ma merveille na yoga na ntango na komi kovivre ngo. Sukali elengi ya moketo na degiste. Malove de Blaison Wanga fils de l'homme. Keto amona ya webe transforma. Motema nanga na foya ko déplacer bangomba. Motema nanga na foya ko bongola. Maibino puissance eleki makasi motema. Bonjour, chers abonnés à Top Africa News. Bino bato bozolanda vidéo na biso bo aimé bo partager bo liker vidéo. Précisément bo etoza na Matadi Kibala. Donc ba obalanda vidéo na biso précisément a toza na Matadi Kibala. To e awa pona na cadre découverte botala kutu nde naza bo na lingi na koya muke parce que a toza na ebisi bino érosion o esala magina Matadi Kibala. Donc to e awa po to kutana baye mboka donc tokutana bango moko bana koto to sola na bango précisément nini et salamaki ba dégâts to moni ba dégâts salami à niveau moya o sakanate bango mo ba expliquer biso bankolo mabele ba expliquer biso donc biso dans le cadre de découverte bo aimer bo partager les chaînes ezali Top Africa News o eza kokamba na boss na biso le boss Johnson Keto. Je vous salue là où vous êtes na pession mbote Johnson Keto Tottenham Boys, le vieux Mbembe, na pession mbote Siko Zali, kobosa na te ba bebe tu ya Top Africa News, ba bebe Top Africa News na pesi bino mbote. Donc toza na kati ya découverte, toza na Matadi Kibala. Azo kamba masuwa eza gloire di muta zo kamba masuwa. Doyem ta lobby ke ono simplice tout pour ça non boso bilili, botala mikolo na yef sabino e comme un système ya. Et comme un système ya na moni ndeko moko azawa. Na moni pe kande tozo matape bo to kutena ndeko bonjour. Bonjour journaliste. Nga kombo na nga simplicité à présenter non. Nga kombo na nga ndeko Achille. Nazaka parmi ba habitants ya Kotoyo. Avant juste na avenue Mopepe ondenge kabwani boye avenue Mopepe. Biso to vandi liboso awa. Ok. Mais expliquez biso nanu. To mona awa c'est comme si neti banda ko ezalaki n'habité papa gloire disons bilili batu baimbo ka ba mona nanu awa banda ko ezalaki awa pa neki érosion baneno ndeni sana mino ndeni toujours comprendre des anonymes. Do place onde bomona oboye ezatekeno o peut-être car niveau moko ezalaki awa to mai ezalaki ko lekela awa te. Kande bozomona boye na kanisi oeza TV za radio te bilili ezomoni sama awa nyonso bandaku na bandaku ezalaki awa bandaku na bandaku o nyonso ezalaki balabala uti likolo pe kati si boye mais sibitima kaka ndenge mbula ne betaki ensande salemaki batu bakufaki presque bazalaki oyo bazalaki kovanda na tronçon oyo bangonde batu bakufaki mingi. Do ezalaki kutu na trace teke un jour tokoki ko s'attendre e comme ba érosion boye donc yangonde salemaki do ezalaki kutu na trace teke no o érosion ko salema boye do to mona okasi bitima ndenge sande salemaki nde créer érosion aleminga na ko pesa faute na ba salle ya grand travaux Nini parce que bangonde bazaba miyibi bapesi bango bambongo oui ngande fona loba na ko loba bayoka parce que eloko esalemi boye eza moto te meza mai wana eza mutu te ayaki asopiango meza mai ya mbula ane incendie ane ezalaki créé à partir misala grand travaux azosalisa na prince misala mabeba salisaki na makadami kuna nde yango baterase ya makadami ya route nationale numéro 1 tala mwa terase lokola terase ya veni yango nde esalaki mai débordaki elekaki mingi pression mai elekaki mingi baterase wana ekokaki ko supporter charge ya mai wana tende yango monikeno e débordaki créaki incendie nde makambo nyonso nde yaki esalimaki boye pe batu bakufaki do eza mai. Ok. Boyoki nende kwa alobi eza mai.
Ezate que non mutasala ki boy eza mai donc koto tout bo mona eza bandako mutezala ki awa ezate que non terrasse mo ezala ki ndeko alobi bien il est clair alobi que mai mutezala ki awa esali donc bino mo bomoni hein na to ba boutila joyeux anniversaire na yo mozo mona yo lobaki ya matadiki bala lobaki bilili yango na to ba boutila awa tuzana matadiki to matana o muke papa gloire dit zo bien bilili ba to ba mona ndenge masolango ezo zwama bana Londres bazolanda biso awa na ebisi bino awa eza somo toza président na matadiki bala toza na papa nde bozo mona ndako papa gloire dit no sepela o filmer ndako ba mona ndenge ndako papa eza obukana mingi kolobeza te ye moko papa azawa papa o se présenter na biso chaîne biso Top Africa News o se présenter ba yimboka ba yeba nanu ngai naza komona ngai papa Chiko na fani na balabala mopepe o bozo mona o do to moni balabala ngo mopepe za munene bandi boye eye boye oyo avenue de la révolution OK o to za balabala mopepe o nyo surtout bozo mona eze Roger Salamakiawa OK alors siko papa tozonga toyeba érosion ngo e bandido depuis érosion to qui sango érosion et c'est déjà combien de temps depuis érosion ça me expliquer biso non je bandi depuis décembre le 12 na le 14 décembre awa tina le loyo donc l'année passée tina le loyo to senga ka gouvernement asala biso ta ba mapa onenge baby awa donc batu ba palanga na batu musuba kima banene donc ngolo bage papa abanda ko ezalaki papa gloire tizono bilili nanu bana Londres ba mona papa ke bakuno yo dinda papa pardon papa kotele mabongo te ba mapanga batu ezalaka tout oyo ba mapanga nyonso ezalaka et kena la mbula donc au moins combien de parcelles ezalaki awa ezebele soto tiawa presque 2 parcelles awa soto di awa de tina mupepe kuna ça fait 8 parcelles de CK awa sans compter kuna na C o avenue Mopepe o avenue de la révolution bon to moni moi tracteur zo boka mabele awa bazo kanga libulu oyo puis bakare le katina na nzela ya mayo siko tunguto ba kondisco ba lobi nini à propos ya koto pana mona ba ça plus prince likolo kuna koto siko ba sangoza no nini bon ba kondito ebisa bango tina lelo yo atelo kongo ba réagir ezate tozaka dans le kotala kaka boye kaka ba promesse tina lelo yo rien elo mo sala mezate to senga ba konza ntuka batale la proposition oyo bilongo mo numéro nga zawana mele nga pike kisi mikolo to le gawa si ubaka nga kanzelo awate me ngepesa mobulu bayimboka bozoyoka tina biso za boye omo libulu lokole panzani boye bakonzi baya bakunda libulu basala kaka terrasse awa tina mai ne sozo utaboye ekitaka la terrasse mbala moko tina mai eza na sekuna bon yo pona yo lobike basala terrasse ko sala terrasse eza nango mabete mais siko yo lobike bandako pe ezalaki awa siko bato siko bandako ezalaki bandako na bango ekende perte non bandako bango ekende perte te faut pas pesa bango bambongo baso mama pango place mususu parce que bandako ekende perte bato bakufi awa bapesa ki bambongo bato ba 3000 na moto moko bato bakundaka wana siko bato batikali viva tina lelo yo eloko moko malengezo monana te donc posa na yo eza que bayimboka bozoyoka papa lobi posa na yo eza que koto bachongaka terrasse esa nini eza lokola canalisation mombe mai ekita boye bato siko bandako ezala koto bazongisa bango mbongo c'est ça olobi bango bambongo na bango basoma mapango place mususu c'est tout OK to sepeli fort to sepeli abonnez-vous massivement toza na papa te toza pena maman ba maman bazali lokola ba maman Londres ba maman Eveline Chari maman na Jemima maman Hortos maman na Jemima mbote mama kombo nani Maman Christine OK maman yebisa biso yo vandi na wapi na fandi na avenue Mopepe na avenue Mopepe mama do ngolo ba ezaki chez Pona biso mona ngote baleza bandi atikuna na sebiso ka kotie érosion ndenge bomoni yango bo ezaka mo côté donc sali ba source tous les deux côtés mupanzi mi balukuna source eza koto pe source mai côté la ki awa e bimiti kuna e buki banda ku musupe ezaki wana so bomoni pe banini eza wana ba karo eza wana e buki biso banda ku biloko ekenda banda ko ebeba e kota mai biloko no se beba bo banda ku tikali ba fante ya makasi ba mire mususu pe kwei ba fante makasi to kuma olala pa ba voisin
na ngambo wana tulala kuna papa voisin pour place okende ezate to sana bana na bakoko biso no toza wana toza donc nombre belé place okende ezate bela doko zata ba 300 personnes o toza ba sinistré toza ebele to lembi na biso ko tambola tozo tala kaka bango baya ko sunga biso so basungi biso te banani su basunga biso batu bakufaki bakundaki batu biso toza en vie o to ko voter bango po baso ki pe biso te siko so biso to lobi ke ate to voter te o moni ke ça peut ça bien te bango baza liboso bazo sala makambo ya vote baba bibembe bakundaki awa bakundaki bapesi bango ba 3000 bongo biso to tikali en vie nzaba bateli biso to kufite to za en vie to lobi to ko voter bango pe ba mona bisengo mususu bon baso ki pe biso te to bite to sani si to lembi déjà maman atuza makambo voter atuza makambo oloba soki bakonza mboka basala nini kasi to lobiti to so makambo vote te to so kene pe ne ba na tango ngo be election yango to so kende bateto etikali bako sunga bango bako voter pe bango bako pe ko sunga biso pe to voter bango ozomona yango na lobi na sens wana na lobi na sens ya mabete batala natali bengele yango ndenge ezali eza mabengele mo to so bokititi na seko na batu ne bakufi sima awa batu bakufi bende ebele ba mususu pe ba mona na te bakundama na sa mabele menzamba bateli biso apesi biso bo mo kimia to telemi boye biso ne to voter bango ba ki pe biso basunga biso po toza bisera okende te neto omone ni o troso nyoso tu futi tozo la pa ba voice kuna soki bango bazaki te ngoza ndeni mobulu tala papa awa yepe abuka naki papa azaka rato akei azali akei te azali baimboka bino mo bozo mona oyo eza radio te oyo eza télévision so bolingi bozwa lilingi ya boyi ezaka be na chaîne moko bo like bo aimer chaîne bo aimer ezaka be moko Top Africa News bokinde mama leli akolela ba oyo eza pe message a atindi epana pa bakonzi bolobi nini depuis décembre le 14 le 12 na le 14 depuis décembre tisiko suite ezate eloko ezate kaka ba promesse to lembi pe ba promesse ango na banzala na kolala place mabe donc tala kaka to lembi alo to talela kaka nzambe suki osala ndenge nini pone raison oyo za to singi mingi papa facha sala tout oyo asunga biso pone raison oyo ça y est donc moyen osala autrement ezate. Donc, tozo continuer papa lobaki kokoba oyo apika kimpiaka yeyo o to lobaka siko to lobito kutana na ye moko mukolo ndaku awa yeyo koko yebisa biso nanu esali biso baimboka do oza chaîne Top Africa News oza télévision to epona to filmer bilili kotoyo to zwa to kutana pena to sola na kombo la ngai Mama Ndilu Constantine. Ok. Mama Ndilu Constantine. Là, c'est comme makambo ekomaki. Makambo ekomaki ezalaki na ba 3h ya butu. Mbula ebetaki, tolalaki, bakati pe kura. Sikoyo mai ewutaki ya rezire soki ya bana. Ya régie des eaux. Ya rezire so eye ebuki mir. Ekoti ndamu ekoti pala biso ndamu ekoti na simu tala resol dege komaki dibulo nkutu biloko ebele ekoti awa ezalaki mulai tokundi to lembi yango wana toza na pasi lokola toza boy biloba mukunzi pardon bokanisi na biso na makambo nyonso tu boyaka kufirme kaka kasi nanu tomoni eloko ya malunga te kolia pe balele bakabelaka bazeto tozwaka biloko te balekaka biso awa kaka bongo tozolala na ndako ya bavoisin tala ndako nanga mobali nanga tikilanga ndako na adresse eza nini yebisa bakonzi bayokana adresse mopepe 40 ok eza mopepe 40 awa naza na bankoko nyonso ozomona bankoko nanga bazali awa siko tolalaka na ndako ya bavoisin boye eza kitoko te dona yo polela pina ndako ya bavoisin ti lelo
tolalaka na ndako bavoisin ndako nyonso papa soko koti esala banzela siko tobangaka kolala na kati ya ndako. Pardon bino bakonzi bokanisi na biso. Bayimboka boyoki nde kokobara aleli esali motema pasi kokobara aleli alobi bokanisa ya bango apesi adresse alobi azalaki na kati ya motema mama ajo kokwa ajo akomiti kokiolala na bavoisin esala motema pasi mon boss Johnson ke tozomona makambo eza kolela na matadi kibala nakomi na 81 mbambula 81 siko nalalaka epa bavoisin eza kitoko te voisin mpe akokolinga te mikolo nyonso abombaka biso yango wana bokanisa na biso pardon bamukunzi bokanisa na biso tala nakendaka na nzete tala likolo mpe eza ya kovimba moye eza te boyoki binomo bayimboka boyoki esali motema pasi kokwa leli kokwa 81 aleli koko kende kovanda toyoki bayimboka bayoki bakoyanola merci beaucoup koko tozo continuer bilele na biso s'abonner massivement chaîne eza Top Africa News s'abonner liker aimer na pesi bino kuna mbote mon boss Lucien na pesi mbote na pesi bino mbote Michael Oyaya na pesi mbote na tomba buti la joyeux anniversaire na yo Deborah Sita bozomona makambo ezoleka awa esalinga na motema pasi papa tout continue cher internaute bozomona awa kaka na découverte na biso tokomi esika masolo ebandi donc nde bozomona boye likolo kuna nde prince mais tokuta na mama chaîne na biso comme na Top Africa News on se présenter comment on nani mama Kombo nanga Mama Sele. Oui. Ovandi wapi? Na fandika na desheme bisika événement esalama. Mama Sele avant na desheme bisika makambo esalama. Parce que Mama Sele to comprendre expliquer biso non awa ezaki non to moni bazelu awa yom toza koto expliquer biso non évolution zo za ndeni. Bon awa ezalaki vidi te ezalaki bandako. Okay. Bandako wana nyonso ekenda na bato na babiloko tu bakenda bakufa. Yango yomoni ke esiko etikali boy. Yango toza na posa ke leta abongisela biso place po bandako oyo ekendaki bandako abatesa nini ezonga. Yango leta pe asali ke koto babwaka basala bayaka po bakutana po batuta po nzele sali ni ezonga po ba lancer biso mai parce que koto tozo souffrir mai pasi transport pasi tozo tambola makolo vraiment nyonso komi na biso ka eza difficile. Même biloko komi cher moyen to lia moyen to sala penza mama mvuma ezate. Toyoki ba mama msuba lobi ke yo lobi koto ba poussa na ba tout na mais toyoki ke yoka misala ezo avancer ba tout côté c'est bazolela ba bi ke misala ezo avancer expliquer biso non te misala ezo avancer parce que ezana na côté l'état a mis pesi nano a prévenir pour ezala côté likolo parce que c'est nano esalemité yango mona ke bazolo ba ke misala ezo avancer te mais soki koto esili après ba okoma na niveau assez. Ah ok. Boyoki ndenge mama expliquer biso bien à lobi koto. Siko to moni zelu wana nani. Expliquer biso non. Parce que noko ko monolo moni ka mombo awa bayimboka bayoka kite expliquer no bayimboka no bayeba non. Zelu nezani. Bon zelu wana bazobwaka ngo po ba pousser ngo po libakunda libulu oyo. Ah donc zelu wana ko mati koto bayimboka bozoyo kandenge mama alobi abizelu wana ekokunda koto mama to sepeli mingi neto yambi na chaîne na biso nzambe ya pambola. Merci beaucoup mbote papa papa kombo nani papa kombo na ngai Jacques Diswekam. Ah papa Jacques Diswekama papa Jacques Diswekamo. Papa Jacques au chaîne na biso Top Africa News bayimboka bazolanda na Top Africa News ezaki o expliquer biso non papa yom to papa za ba koto expliquer non nazalaka ba koto yo nga za na mayo kuna na terminus à mayo ok na mayo précisément wapi ba tu bamsu ba net mina monga fula précisément na commune monga fula côté ya Matadi Kibala. Parce que ba boss na biso Johnson que na Londres kuna ba ebité ba koto doit expliquer bien wana on me la côté na détail que papa problème est que tout ce monde ba mi on a évité ce misala ezo salema tu expliquer biso non bon misala ezo salema mais ezo salema venza ndenge longo banité soki nga nazo tala bien puisque
oyo musala oyo eza musala ekolia temps ebele te na gouvernement po nayebi te combien oyo ekolia bambongo kuta ebele ya minene bambongo ezobima mais awa mwa musala muke tala population nyonso ezovanda koto bazopenir kotambola makolo mpo bobima matadiki bala bozwa transport bokende na butu awa bato bazotambola ba 3 heures pourvu kaka bakozwa transport bakoma vana misala. Moi, tronçon ya muke, pas même 5 km. Mabele kaka tairano ya pamba metala. Banda libulo eselema, ça fait combien de temps? Bon, combien de temps? Yeb sabisono. Ba imboka ba ebite expliquer. Déjà ba sanze belé depuis mois de janvier, ce qui décembre, ce qui janvier, parce que déjà ba temps belé. Amsu bazolo ba le 12 décembre, amsu le 14 le banezano. Le 12 depuis le 12 décembre wana libunzela ekatana ekati boyebomi batukuna. Ba l'état pe bazala l'état ngo bazala nanu na souci ya population ti. L'élection yango ezoya. Lobi boko ya votenga biso ba député nyonso tout vota koto. Tozomona bango te. Tozomona bango te ba yawa ke ono nini boye ezali awa boye eloko moko te. Ale siko bozolo bana biso bo voter bango. Tozasuna posa voter bango te. Yango nde en tout cas misala oui tomoni kaka mikolo yo kaka neti nzelo kaka soki 3e jour so 4e jour yango yo mituke bando ya kobwaka terre jaune wana bon toyebi te bakokoma kote mukolo nini ba taxi biso zosuka kaka kote wana bebendi bato epusi awa bato bakatisi makolo tiku na bake oza transport ozomona donc ne papa lobby donc kote tolo ba mituke zosuka liboso kuna zosuka kaka na libulu wana ti banda awa ti wana 500 francs mais mutazo zwa taxi bisawa na matadiki bala ti rompoenga bazofuta 500 francs mais awa kaka awa pas même 2 km azofuta 500 francs na poko mona batiango 1000 francs batu baosani bazofuta kaka po auti ko sala alembi azowela koma na ndaku même batiele 1500 azofuta kaka ozomona. Merci beaucoup papa. Ba imboka bino bozaki belea ko na biso na top na chaîne na biso Top Africa News. Bo monde to la sino babilili. Na yo zo sango moko boecho. Cameraman papa gloire dit pardon zo langa lili ndaku oyo. Ndaku bozo mona oyo eza ndaku ya masa na ngai moninga na ngai. Bienvenue Masiala. Ndaku na bango yango botande bukani ndaku ekei. Ndaku ekei n'érosion. Ndaku ekei. Bozaki belea ko na biso na chaîne na biso na Top Africa News. Vous s'abonnez massivement. Je salue mon boss Johnson Keto. Là où vous êtes, Johnson Keto, le vieux membe. La pression mbote venangai bambote belé pana maman na Jemima na pression mbote belé maman na Jemima maman n'entends maman na Jemima na pression mbote na pesi ba bebe tu à Top Africa News na pesi bino mbote sika bozali na to ba bouti la joyeux anniversaire na petit frère Yaya le là au fort Deborah Sita nazo mona oh maman na nga Nathalie Kaembe Noela Kaembe ba mère na ngai ba mère masolo bino mo boyebi chaîne na bino yango bo s'abonner massivement maman Eveline Tiari bose belé maman Nzita ya mami Nzita na pesi mbote na pesi bino mbote donc oze misa na biso tokokutana na mokolo o ezali koya. Merci beaucoup, ciao.